biso bato akosembo ministère de la justice et des droits humains tolengeli toloba na bino population mpona koyebisa mpe kolimbola mitindo oyo ekwei oyo tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila Kabange auti komokamata na cadre ya opération tolérance zéro phase 2 bino population ndenge bolobaki mpe na tata mokonzi ya koloba bino mokolo bomonaki te bakonzi oyo bino bobengi bakonzi ya likolo bango bakangamaki mingi te na opération tolérance zéro bino nde bobengaki bango bakolo na cravate olobi bakangamaki mingi te bolobi so boke na makala so boke na bulo so boke na ngenga bango bazali ebele te zoka te bango nde bakoka bakesa leta yango wana bandeko na ngai lelo tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila Kabange azwi mokano makasi oyo babengi phase ya tolérance zéro phase 2 alobi moto moko abangisa moninga te moto moko asala likolo ya mibeko te membre ya gouvernement baministre DG lokola ya sepkomo cadre ya entreprise lokola ya sonal bakangi mpe magistrat haut magistrat bakangi bato ya bafonctionnaire ya ofida ya douane ebele bakangi bakonzi ebele bafundi mpe bakonzi ebele mpe balongoli mpe bato ebele na mosala nde estika sika mosala ya justice etika koloba etumbu bango kozala nini wana biso tokoki kokutango na kati te ezali bamagistrat bango moko boyebi ke bango bazali indépendant mikolo koya lobilobi nde bamagistrat procureur tata procureur général de la république papa procureur général de la république na bamagistrat na ye ye nde ayebi akotala biso na population akoyebisa biso oyo ye asengeli azwako mokano mpona moko na bandeko babolingo bomoni bino moko ndenge nini mboka na biso malembe bakonzi bazali kosala pe tokokoma parce que congolais moto akosa bino te na blessure nyonso tu omboka na biso ezwi pe na mentalité ya mabe oyo nyonso bakotisaki déjà na mitu ya bato pendant 32 ans ezali lelo te donc malembe koédike peuple malembe po ete mboka na biso ekende liboso mais Joseph Kabila akolonga Joseph Kabila akoresure po ete ndenge ezali wana boyeba yango mboka na biso ezwi mikakatano na ndenge mboka na biso ekwei na bambeba ndenge yango ete ebongi malamu totika tango na tango po ete bakonzi na biso bazwa tan batonga moto moko bapeple congolais akosa bino tata bato oyo baopposant congolais bazali na bapoto bazali koloba ete botala mboka na biso lelo ndenge ekomi botala mboka na biso eloko moko eza komarche te bato mosusu bazali koya na mboka na biso kuna botala mai kute eza te courant eza te bani mais oyebi bino bato bozali na poto autant que tozali komona kaka bamobutiste bato oyo bosalelaka mboka pendant 32 ans oyo bozali koloba na Congo kutu courant eza te na Congo mai eza te mais bandeko bomitunaka lelo soki Joseph Kabila ou bien gouvernement ya Congo eza na problème sérieux problème wana euti wapi bandeko boyebisa biso depuis Mobutu azwa bokonzi tina ndenge Mobutu aye kopakata mbango boyebisa biso mokolo nini oyo tosomoni ke bakonzi ya deuxième république basali ata programme moko oyo ete bachange batiyo oyo belge atika ya régie des eaux toza komona baza kotumola na ntango ya deuxième république baza kotumola mabulu baza kochange batiyo wana nyonso batiyo nyonso tu batika eza ya kala yango nde eza kokoze lelo baproblème donc Joseph Kabila ndenge aza wana aza neti ndenge tozali koloba ete moto neti merci bapesa na mbwa ye nde moto azali siko kopeye bapo kase lelo soki bamai kote mosusu na bakoin mosusu ezali kokoma malamu te ezali kobima te mpo na nini bandeko batio oyo belge atika depuis 1960 batio wana nyonso tu ifo bachange yango mpo mai eza susu kokende na force te mpo ekende kobima na barobine ya bato wana nyonso tu bamobutiste babosani alors que na 32 ans bango batikalaka te kochange batio wana te lelo tomonaka na bapoto awa okomona ntango mosusu bamindele baza kosala bamisala na banzela komona bazali kosala misala soko tuni obi onini
o baza ko changer ba tuyau wana tango musu ba monite eza ba tuyau moko ezaki déjà tango akala tango nango ekoki ane nango ekoki il faut ba remplacer misusu mais biso na Congo ba traité wana ezalaka te ba tuyau kako ba Belge ba tika depuis kala yango nde ti lelo ndenge nini peuple azala na ba problème te wana nyonso ezaka ka ba misala nyonso Joseph Kabila azala ngona programme pour asala abongisa bandeko ba bolingo tokoyebisa bino eloko moko soki bino lelo bokomi bato bozali kolinga kopesa biso leçon pona ba makambu ya mboka tokoseka bino makasi lelo komona pe ba mobutista baza koloba ete courant ya malonge eza te na Congo mais tolobi boyebisa biso tango bino bosalaka ba déclaration na Congo boye na Congo boye Joseph Kabila asala eloko te courant kutu boye mai boye mais boyebisa biso tango bino bolobaka ete bakote kutu ya Kinshasa kuna mai ezalaka te bakote kutu ya nini mais boyebisa biso est-ce que bino ba mobutiste botiaki ba tuyau eketi na bakote ya Kinshasa ou bien bakote ya ba Kinkole alors que tango bato Kabila bayeba longoli nyonso yango na mai ezokende te ou bien ndeni boyebisa biso po soki ezalaki ke bino botiaki ba tuyau kuti kuna bato Kabila balongoli wana tokoloba ete boza na raison parce que bosalaki quand même musala emonanaki mais bosala te eloko moko te Joseph Kabila kutu mutu na gouvernement ne bazo kobunda po nini bato Kinkole mpe basala makasi mai ekomela bango baza kolinga batia ba tuyau partout alors bino pe boza kotala lelo ba image Congo ango etala na côté na Kinkole courant ezalaka te mais courant ezalaka te ou bien ba mai ezalaka te musala wana banani balingaka basala yango pendant 32 ans botikala kosala yango te alors bomi tunaka avant que loba likambu totalaka nanu tango tolobaka ete côté Kinkole courant eza te tomi tunaka nanu tango tolobaka côté ya Kinkole courant eza te alors biso moko na 32 ans tosali Kinkole kutu tokotisa ta courant te batable écoute elekati côté kuna te lelo Joseph Kabila nde bazali kobunda bandeko nakoyebisa bino lisusu mai ndombe kaka mai ndombe bomi batu combien ezalaka komona kaka na radio bazopesa information camion moko baluki batu ta mosusu bakufi 17 na lac mai ndombe okomona après 2 semaines camion moko kendeki na nzela mai ndombe baluki biloko nyonso ezalaki na kati edindi mpe bato 20 bakufi kaka ndenge wana est-ce que boyebisa biso siko bino bato ya mayele bino bato bolobaka botanga na ntango bainformation ebandaki kolekaleka na baradio bino bato bozali koloba lelo bamobutiste oyo lelo bozali koloba ete Congo mboka pays ya mbongo oui Congo pays ya mbongo alors bambongo yango lelo boza kobelela na libanda boza koloba ete pays Congo pays ya mbongo Congo etonda barichesse alors bambongo wana nyonso tu na tango bino bozalaki na bokonzi bosalaki baponte na nzela na balak mai ndombe pourquoi alors que boyebi ndenge bato babandaki kokufa yango na babiloko mosusu tango bozali koloba ko bozalaka ta na mwa bareserve po ete tango bino bolobaka babiloko mosusu boza koakize Joseph Kabila boza komifingisa bino moko sanke bomiyeba bandeko bato mosusu bakomi kolanda kaka makambo ya politiko na loyenge awa na poto kaka ndenge tolobaki mpo na nini po tango bango baye bakanisaki ete tango bakokoma na poto mbala moko na Congo bakokende bakosomba ba 4 mapangu 5 mapangu bakomi awa bamoni situation ndenge mosusu alors ngwanda pe sikoyo lokola akimaki aye kokota na kati ya loyenge wana profite ngwanda alobi bon nakota kaka na kati na bato baza bafaible nakota na bango na banda kokosa kosaba bango bamakambo ndeko oyebi ke makambo toza koyebisa bino ya soloko bato mosusu bazali victime ya ignorance sans ke bayeba ndeko okomona mutu mosusu ko alobaki mwa makambo bo liboso ya kamera ko contre gouvernement okomona nganda le terminator okomona lobi bolukelanga bacoordonné ya mutu wana baluki bacoordonné omona bengi bia ndeko en tout cas na sepelaki makasi na makambo yo lobaki ndengo lobaki ba makambo wana vraiment continuer kaka bo ndeko mais naza koyebisa oke ndenge zali na soki tozwi bokonzi na Congo okozala ministre ou bien na makambo etali transport ayebisi alobi makambo na yebisi yo
koyebisa yango na mutu te ezali secret po ete secret ya makambo ya leta balobaka te omoni ndenge akokosa bango omoni alobi ke secret ya makambo ya leta babimisaka yango libanda te bomba yango ezali secret yo mpe oyebi kaka ke ngbanda apesaki nga promese eza secret bandeko okomona lobilobi mpe akeye mpa mutu mosusu atali mutu mosusu mbi asalaki eloko moko ndeko osali likambo wana ntuka continue ezali bien mais eloko nayebi si yo na soki tozwi mokonzi na kongo nga nakozala mokonzi nakopesa yo okozala ministre ya transport mais likambo nayebi yo koyebisa yango na mutu te bandeko makambo naza koloba ezali lokuta te apesa bapromese na bato ebele oyo lelo bazovivre kaka na bapromese oyo ndenge baloba bandoto ya baba bandeko baministre ya transport oyo apesa bapromese bazali ya libanda ya mboka na badiaspora congolaise bazali ata 100 personnes oyo bapesa bango bapromese me bayemanaka te mosusu okomona kuta komango na agenda na date okomona yango nakoma kobunda tobunda mpo na mboka bino bokokanisa ye ta kosalango mpo na mboka nzoka nde promese oyo kaka oyo bapesaki ye ka kozala ministre bandeko tala ndenge baza kosakana na bakongolais ya na poto yango namoni ke meme bana oyo ya radio buka lokuta bapesi bango bapromese baza na bapromese moko ya bandoto ya baba o bino il faut bolobaka bopesaka information po ete bino nde mutu bokosimba RTNC soki tokomi na Congo donc RTNC bino nde bokozala apesi bato mosusu baposte ya badirecteur banini poste moko ya directeur apesi yango te na 20 personnes mais kaka na bageke koyebisa mutu te ye mpe kuna vandi ake pa mutu mosusu okozala ministre ya information koyebisa mutu te ye pa vandi donc azosakana na esprit ya bato awa na po deko grave yango na bakongole tolamuka vraiment bato ebele bazokovivre kaka na bandoto ya bababa comment expliquer ke mutu aza koyebisa oke okozala ministre ya transport soki nga nakomi na Congo mais likambo koyebisa mutu te ozwi mpo bombi congolais mpe zobakile bakongolais yango mpe bazobakile mpo na nini ntango baza koyebisa bango bongo kaka promese ya pamba ndeko omoni kuta te eloko yango te ale okomona congolais asa bandi komatisa mapeka komi lolendo okomona komi deja kosevante azomona baninga nyonso pamba mpo na kaka promese ya pamba balobika kozala ministre soki bazwi Congo bazwi mpe nanu Congo yango te mais Congo akomi deja mapeka likolo azomona bato nyonso na se azomona deja ke aza futur ministre vraiment tala kaka bamakambo bakongolais baza kovivre na poto vraiment ezali pasi mpe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba